Bazaki soifé à pouvoir. Heureusement na sali pe appel na bandeko ya lamuka comme les aranani. Député à lamuka. Yepi na mona za soifé à pouvoir pour na rendre discours comme les aranani. Député à lamuka. Comme les aranani. Président ya député à lamuka ou azara loi leader Martin Fayulu. Voilà. Yepi aza soifé à pouvoir. Heureusement pe sinelo ba bien infiltration ou yara na armée za po bato bazaka soifé à pouvoir. Yebisa yepi aza soifé à pouvoir te. Ça fait à pouvoir et que sinisho ba corps pour makaka na pouvoir et puis discours ou asala qui donc na mona ka moi mukie na ba journaliste quoi bimaki zoba et c'est ngomba kasi ya kozala oboso ya baitando na bino kasi ya mbona banda tika ete na pesa batondo mingi na tata nkolo asali ete ponga yo bino ange kashilana zala oboso ya baitando na bino na pesi bino mbote pe na tombeli bino penza bolandi bolamu pamba te awa ndesika ya kobeta masolo et yambona banda na kopesa matondo mingi na ba nyonso bazwaka libaku malamu pe ya kopartager ba émission auto mesana ko sala la bino po ezaka pona ko sangisa ba mayele ko tombola ekolo to lobaka teke ezaka ka bongo ezaka ba mayele to zaka nango pona ko bakisa ni sika wa pezangi et l'autre kobeta lisolo ko sala analyse na makambo itali théâtre au porte-parole ya M23 ou tout ça la biso mais nyonso c'est le cas toyebi kasi tokomeka kolakisa ngo pona koyebisa bandeko eza ngonga oyo toutaki nango te kabila bandeko kolalisa biso pongi kala toyebaki te ke biso totambwaka likolo ya ba or ya ba diamant ya ba minere kasi tozangi lolenge nini ya kozwa to ya kosomba ta lipa ya pamba bayeba utaka libanda bazwaka misolo ebele koleka biso bakolomboka kasi na yango po ete tomeka kobika penza na ndenge ya kimia lipanda oyo biso toyembaka mokolo ya le 30 juin ikoma na ndenge ya solo ezosenga mayele ya moto na moto abanda kosala banaliza za bikosa kosa te théâtre nyonso tosi tomoni yango ya bacouleur nyonso tobandaki na théâtre ya Kabila na Moïse Katumbi ndenge nini basanganaki kaka po ete bayokana na nsima nango wana basenga na banyongola kati wana elelo oyo M23 azoya kondima kokosa to ba théâtre M23 tontu mo tseke disoki IDPS ende ko signer ba accord mais nyonso na tokolunga to mando yebisa bino moko bozana bino presete toza wana pona bino et puis bo s'abonner bo partager oyo zwingala ya kolanda émission oyo a partager pe na baninga et na kozalanga moko te na sardu aza moko ya président du parlement debout ya Matete aza moko ya IDPS toyebi pete soki parlement de beaucoup filibela kasi tokobeta pe nanu lisolo ya makambo ya bakor wana banani basigné esikeza solo to ezaka ka théâtre ndenge tomesana na babezi na ba WhatsApp po biso ba congolais tolingaka kopusa kolongola mayele na biso na bowumbu te biso tosi tomesana bayela ka biso makambo lokuta to banda ko discuter likwa bozoba kasi tolingaka kotanga kela zite ndenge to koloba boyengana bino tozana ba minéraux belé tozana ba or belé bandeko na biso bazali banda bazo banza kotinda bana na biso to baleki na biso baya na biso na bitelo oyo lolenge nini ya koyeba pe ba richesse nini yotikali na kolongola or diamant o biso to yebi pamba te ba mindele nde bayaka webisa biso te na mabele to esika songolo pakala bozana eloko moko boye esalaka boye kasi biso moko tolukaka kopusa mayele te biso pe to yebaka ngo pona nini biso to aka na bozoba na lokuta nde tofandaka pe to kobeta yango et nangwana nalingaka kolamusa ba congolais po ete tozaka su ba congolais alobi te tozaka na bozoba makasi mayele na biso bakanga na boumbu kasi tango tokokanga indépendance tofungula pe mayele ezwa penza bosomi ya solo et na pesi bino lisusu mbote penza po abolanda penza malamu mona mboka na pesi mbote pe na yembi malamu mbote mama journaliste mbote na bato tu ba occasion ya kolanda biso partout ndeko sardu nganga bongo molobeli et aza moko ya bandeko ya IDPS tokobeta masolo etali bakor mwana mboka toyeki belobi bino nde boteki mboka boke kondima kokabola biteni ya mboka po ete maponomi ya lobby M23 nde kosimbe ya bino yango bo toyebi te ndeko wana azaki oleka na itando yeke nayebi pe kombo na ete babi aza moko ya bato ya IDPS
bona ebité eloko nini ko yiko longola eza peye moko te audio wana elokuto bazo olo audio wana fotala yango bien ska imoto IDPS na lobby aza moto ya PPRD très bien pour na yebi été oui yonde moto ya IDPS même ngape nazo sa route fort tout lukande komboni ensemble na po maîtrise ya Olandi pe lono loko wana te ya parti Nathalie loko wana mais kombo siku yo moko bazo benga esoki nani yo na habité moko Jimmy moko epenge moko nazo maîtriser te na habité epenge zaka na PPRD te epenge zaka na chaîne seke eza Jimmy wana epenge zaka na lamuka zaka pe journaliste seke eza Jimmy wana avant na mekanon ko expliquer mukie po bato tu bazolanda bana blaison ba sentir clair ye kaka ndeko Jimmy wana Natala une émission moko na Canal Prince si je me trompe pas ceux qui na lobi mabete kombo ba chaîne za mabete te za problème te voilà azondi maite opération infiltration ezaba M23 bazaba Rwandais or abosani accord ya Eberon o basala qui ensemble Kabila yona bisho makambo tout wana ngo awa na Congo lelo opération infiltrée eza Kabila 1 Kabila 2 ils ont différents na pouvoir au biso IDPS tout ça nango accord ya Eberon o ya zobeta na ebité ere moko na talaka ye lokola mutu moko ya maile ya PPRD mais bo eskizenga na comprendre ce que aza lokola zoba lokola mutu ya maile te abeti liso na TV lobby opération infiltration eza IDPS nde basala accord na M23 ka kosi na 2013 IDPS zaki na pouvoir tes accords o yazo tanga président Uhuru Kenyatta mususu na ebité ya babeta kamaka mususu mutabete lié à 8 ans kotanga bible nini beaucoup te pour comprendre que accord ya Eberon eza accord oyo awa na Kenya wa musika te kondo etenti sekedi wa mulumba de res mémoire ayebisa ndeko Kabila ya tata senga ba Rwandais partir futa bango mosolo na bango basani ni bakende azui kondo etenti sekedi wa mulumba de res mémoire alinga menacer atinda mo panzi apesa kai conseil nyos tu wana po ba koro za respecter te acha atanga ki acha to asa te na te ataka mo panzi mais tellement kondo asomvele na ba tracteur alwa sa te de res mémoire za ai politique yende Kabila za ki politique te ora za ki en face ya moto za ki politique iwana eza makambo ya kobeta te monde entier bien te na Congo awa moto asali politique koleka tate Tshisekedi wa mulumba aite le seul politicien na Congo tomoni aza danger na ye place wana pona ko expliquer ndeko Jimmy Kitenge na yebite soki bino na PPRD ne po biso to yaka na si anzete za place ya analyse nde sala ka réflexion place bo finga ka biso si anzete eza place to sala ka débat pour to comprendre moto a une information on a une information to luki mais bino eze rare makasi na mona ko kwa mutamaile me na comprendre za zoba kizoba no utu wapi accord oyozolo ba opération infiltration M23 biso IDPS uzalukuta audio oyo sengi bakbala kisayo na émission na Canal Prince andima batuna ndeko dia banza opération infiltration bana ba M23 biso sika na Congo même président Félix biso M23 toujours bango le mouvement terroriste ba même pas ba rebelle représenté na Kagame mouvement terroriste représenté na Kagame ndo lobi mais mouvement terroriste au bango na 2013 na accord ya Eberon bazwa M23 le mouvement terroriste te bazwa M23 le groupe rebelle ba intégrer bango na armée na biso pour votre information yebi awa ministre des Affaires étrangères nani Bizimakara Rwandais yo yebi azaki ministre na Congo awa James Kabariberi nani chef d'état-major na Congo Rwandais wana Kabila 1 tuwe na Kabila 2 même accord et continuer na Kabila 2 awa mususu ndeko Jimmy Kitenge à l'époque wana je ko bande ko teka to zaki coopérant peut-être pour bino boyaka politique mingi tango moni ke parti na pouvoir mususu à l'époque wana abande ko tanga to pa bande ko teka na nguba po mona tala re na omoni lokwa mutamayele mais la kufanda na tali ba propos na ba dire abimisi azokosa makambu ya kokosa yeba yango lelo profiter opération infiltration na Congo eza PPRD mutu esaliam tango bengi président Uhuru Kenyatta bengisi unité tanga bengisi ki unité ezaki na banane na ba M23 bino bo reconnaître ba M23 lokola groupe rébellion pendant que biso sikawa tango tata ekolo a déplacé
pour na kotala makambo ya ba corps ya ba groupe rébellion place au basali réunion absence à président Kagame tata ekolo azo reconnaître M23 comme groupe terroriste bato tout bazala ki wana communauté nationale et puis internationale bazo reconnaître M23 lokola groupe terroriste non groupe rébellion soué na bango bato ya PPRD yango na zo ebiso ndeko Jimmy Kitenge soki boko kanisa ete na PPRD il faut Kabila assez quoi zonga na pouvoir et erreur partenaire ne kokufa et kokufa pourquoi pour bino bokanisi pour PPRD survivre il faut bochaka Kabila liboso tala MLC Lumumba après bokufi ya leader nango elimwa tala MPR ya président Mobutu après disparition ya président nango elimwa ndenge moko pe na bino boluka leader ya sika pour parti na bino et survivre bozana derrière opération infiltration na yebishu awa eza Kabila 1 eza Kabila 2 biso IDPS au 15 jours tout ça là ba corps na ba M23 pesa biso ba preuve ozana ba preuve te audio zolo ba wana to ebi yango te tozaki na ndeko Kabila awa na bino bo gérer pendant 18 ans guerre ya Est bo beta liso na mote au 15 jours bo pesa biso ata ba détail pour ba corps wana yeberan yango esala Kabila 1 infiltration yé Kabila 2 infiltration yé tozaki na président Mobutu awa soda le seul président oyo to mo découvrir ba vérité na guerre ya Est eza Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na souci Congo échanger eza ndenge moko mama Ange na ndeko na monaka ya lamuka oyo azaka soki porte parole na yeba pe kombo ne bien te epenge voilà yiwana ndenge mona ndeko wana soko tali photo oyo bakoko tshela biso pendant 18 ans gestion ndeko Kabila soko tali ndeko epenge wana na ebisio même yoko yamba na TVT oyamba na TVT na ebisio en époque wana ezalaki soko ena etando ikeboyi omeki ba détail akomeka te sous 18 ans ndeko wana kotambola na pasi ya kobanga donc liberté zate et puis soko talié lelo na gestion ya Félix azoganga pe Congo échanger te vous avantiez tala photo na oyo tango zaki sous Kabila yazoluka ko changer et puis tala siko photo bacha pendant Félix aye deuxième photo au senti sous Félix liberté d'expression akomi kotambola à l'aise asali akoki kosala azotambola à l'aise mu ata atamboli liboso ya permanence na biso ya IDPS moto akokipe azate liberté d'expression kota yango na koyebisa bandeko faut bo profiter bo comprendre que changement yi au mona président Bemba na Gemena président Bemba kutu na discours tango alobi aboko silisa alobi depuis nazaki mwana moke pour n'importe ba président Bemba azaki mwana moke na ebité songa botamaki ya à l'époque wana abi depuis nazaki mwana moke ba papa balakisa kinga Gemena oyo mais na tikala komona lotiliki te atuni bana Gemena balobi na Gemena awa tobi président mususu te tobi ka président Félix pour depuis Gemena ezala Gemena courant pe la raté grâce à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo rappeli donc changement na Congo ekoya ndeko Jimmy Mukendi ndeko epenge na ebité so bozaka na Congo to bozaka na Congo te ndeko Jimmy Mukendi yo pe na koluka photo na yo o kaka à l'époque bozaki na gestion pour photo et comme une opposition pour bozaki na gestion na yebaka ote na moni yo pe ka na ba vidéo photo oyo eza ndenge bozaka na pouvoir na koluka pe a passer na koya na la question était président Félix a ko changer Congo mwana mboka et tobeti lisolo ba M23 ba corps bani kasi bosenga na biso eza na kati ya polémique te tango lobaki na nkotela awa ezo pesa biso posa ko discuter te po soki Mukendi comme nani Jimmy Mukendi soki po Jimmy Mukendi ayena eloko asika te ayena lokuta oyo bango basala pendant 18 ans biso to komo luka biloko oyo esalami nanu te ndakisa liboso to na bosenga ya réforme ya armée hein très bien et eloko ko sala eloko esalaka mboka makasi eza mampinga armée et to ko tcha susu na kati ya justice bosangisi ya nyonso ba corps o Kabila mwana ndandi mabiloko wana pamba te Kabila ya papa tango kotaki to mona biso nyonso asengaki o nyonso za congolais tazonga toyokaki to mona na ba o to ndeba te bazaki ba congolais kasi bango bazongaki balakisa biso baza bapaya et kasi lelo na attente no Tshisekedi to la bosenga ameka kosala biso réforme ya justice na armée po yango ndeza même Kabila tata obeti lisolo cause ya guerre tuza na molelo na zotanga tant on dit Kabila 1 isa tata Kabila na monaka Kabila po nanga eza ndenge na monaka mai nanga
Kabila aza malade ya Congo te kasi Kabila ta ya biso ba corps makamutu ya Kabila 1 Kabila 1 Kabila 2 bango baza malade ya Congo te kasi baza malade ya Congo te baza ba symptôme baza symptôme baza malade ya Congo ya ko signer accord na ba étranger ba malade ya Congo bazui M20 na tangelio awa tangela na président moko nazo président moko oya noma ministre ya affaires étrangères ministre ya affaires étrangères étranger zelanga na silisa ndeko nanga commandant ya force armée congolais étranger zelanga na silisa ndeko merci tozonga mwasi ba pamba te ngala za na bosenga na ndenga mabete pona nga ba Jimmy soki ba Kabila baza tuso eloko te Kabila sali ba génocide nyonso OCP lukaka o ba mindele bango moko ba lukaka même to ko simba Kabila za te to tena mopandi wana siko eza pona kozongisa biso no sona mayele ba théâtre o ezo bima na ba réseaux sociaux nana kende ko ciné ba corps ya wana te ko faire ko poussa biso liboso problème na biso eza ya ko sala eloko no esala mate ko pesa solution na Congo so to bito zonga mwasi mandeko nanga tango Mobutu azaka bokonzi kotala bien Mobutu ayebaka ete po ete albika na kimia aisengelaki ba pays voisins nyonso bazala na contrôle na eto koyokana na ye mais bato balongolaki Mobutu na biarima rezalaki Kagame te Kagame ya Félix abengi Paul Kagame abengi ete collaborateur wana na sima président Félix yo kangana na peso na cha elongo mukie na speaker to speaker pepe bongo ezo malwa biso to sali ya mutu pona ebisa yo président Félix abengi Kagame ngai mutu na bengi yo eza plateau ya mona lobi boye ngane na ko peso maloba explication na yo zo speaker pepe bazo comprendre président Félix abenga Paul Kagame voisin abengi président ya nini ya Uganda voisin asali makambo olingi oloba siko ozoloba lokola biso tosali yango tete avant tokoma na point kozala nanu mbango te ngane ya bengi ono ya peso maloba ngande nazolinga nakomisa yo olongwa na bitumba moke na bitumba monene kozwa pouvoir Antoine Tshilombo Tshisekedi elakisi te ke tolongi elakisi nde bitumba ebandi soki ozolinga okota esika nga naza mpo nga nazotala Kabila Kagame te baza basymptôme ya Afrique ozo pesa malade ya infériorité na kati Afrique to ko avancer te ko matate to zakaka na se ya ba occidentaux eza parce que tolingi ko zoba biloko mo amike kolekisa nango temps oleya ko luka ko kanga maladi ko boma maladi ndeko nanga lelo ko beta lisolo ya moto zo beta lisolo wana et Kabila le père azaki innocent po bazaki na soifé pouvoir akuta déjà mundela zaka na carte ya kocha bazaki soifé à pouvoir heureusement na sali pe appel na bandeko ya lamuka komoni zaka nani député ya lamuka yepi na mona za soifé pouvoir pour na kende discours ni komoni zaka nani député ya lamuka komoni zaka nani président ya lamuka o azaka loi leader Martin Fayulu voilà yepe aza soifé à pouvoir terrorisme pesi nelo ba bien infiltration o yaka na armée za po bato na bazaka soifé à pouvoir yebisa yepe aza soifé à pouvoir te kozwa soifé à pouvoir et kosiniso ba corps poko makaka na pouvoir et puis discours o asalaki donc na mona ka moi mukie na ba journaliste siko abimaki zoba bimi zoba pourquoi na fingi te ya koloba zoba za kofinga te tango tuzaki na Congo awa na 1960 crise na Congo président enani premier ministre Lumumba alobi indépendance pour na pesa solution na Congo yango moni plus de 61 ans lelo tokoki kokundai ndenge moko na président Kasavubu alobi indépendance pour na solution ya ba congolais pour tozaki na époque coloniale toye na ipa ya Kondo Etienne Tshisekedi wa Lumumba de res mémoire crise na Congo alobi dialogue inter-congolais donc toyo cannabis na biso ba congolais pour topesa solution toye na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye moto utangi wana député wana nini ya lamuka apesa ta chance teto ki na maponomi mais yoka discours ya tata ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec machine ou sans machine élection en premier comprendre que Kabila kwa le candidat tant to ki na maponomi oh toi cause la président to kobeta maboko pour Kabila aza à côté to ye lisu c'est pas un sénateur en vie Kabila à comprendre qu'il y a eu pression na Brazza ba casque blanc ba yi bakokota awa à comprendre soka sali résistance et kosimba te fona ya candidat mais l'échec na bango nyonso bato ba gérer eza moto tangi kombo ala muka ya kosala discours ya koloba soki nazalaki président guerre ya STC donc aza zoba ya bato tout o baleki na pouvoir
wana mboka mwa muke tokoma koma na suka basolo na biso kasi to bakisa mwa ndambo pamba te na yamba opekala omeka kobeta pe ndambo lisusu ya makambo itali UDPS Jean-Marc Kabunda nga bima na kati ya silence alala ki alamuki sikoyo lundi osala point de presse na ye na moni ezo sala mwa kubangisa bato te Jean-Marc Kabunda azalaki président AI intérimaire ya parti na biso mais siko azana biso te ba ye mabe lundi pengezo yinda aza politicien akosa discours aza poème te mais loba na si bato banga bato ba yebi IDPS te biso je sois IDPS et to yeba ni biso tu IDPS mais ça sona kati IDPS te alobi akolo ba vérité est-ce que yebi IDPS abi azolo ba est-ce que yebi IDPS ngande na za na bato na ko bangisa mutu na gestion parti na bangisi pe na discours mais discours ezara pyramide renversée parce que biso bato asi ata moto IDPS a likolo akoloba donc to banga te ponga pe na ko beta mais na za sûreté akwana ba dire oyo zoloba et d'ailleurs nazo kondira zoba ke 2023 soutenir ni ka président Félix et ako postuler candidat en 2028 pour na biso vérité art ya gemina wana ça veut ba fantité na gemina so bimisi mutu oloba mabe ya président Félix ko ça na problème de ko ange ko ça la jeter bato moko balala kaka molili 18 bakoti na ndako bamona courant te bakomi komona courant chaque jour pouvoir nyoso kabila kele okala molili ngoloba oui ba ça ba courant te na yebi chose ko eloko moko o bato bakanisi il faut président Félix citoyen au sommet de l'état il faut toujours Congo to mai na vino ezaki pembe comme rouge te mouvement musulman moko na Égypte tango bazu pouvoir mouvement musulman wana bakanisi il faut babongola mboka mbala moko makambo tu lipa nguba tout social stabilité ya peuple abeteli bon maboko tomba ina pouvoir tant bakanisi basala eloko wana échec yi kaka les mêmes peuples abimaki bon na pouvoir abetaki maboko a revendiquer contre bango pouvoir ekepa ya basoda donc président Félix ayebi Congo petit à petit to ko changer Congo lelo so to beta masolo ya Congo ya eu des avancées yo yebi biloko président Félix asali soki na lakisaki mwa mokie eloko ya ndeko ya lamuka wana o ya porte-parole soki na lamukisi donc elakisi ni changement eza na Congo na bato na Congo mobimba mboka changer pourquoi tant to beta lisolo ya procès o procès à 100 jours na comprendre lo ba ete na Congo ezo changer et penge pas ezaki na position mususu azone pouvoir te bazaka la kati opposition a changé tellement et Congo changer pas ça et penge pas changer très bien parlé madame là soit na mono comme maile makasi pourquoi na lobi bongo soko eka na Congo o madame tozonga na kala bato bo ilanda biso kitoko boyoka na kala ya Congo même proso tozo nié ya ndeko Kamere kala na Congo ezaki te ndeko Nemi Moulaja azaki tout puissant tous les zouzous à komeka ko chango ça peut pas Nemi Moulaja ba kolongone musala mais avec président Félix na beti maboko pour bazouzi bazobanga te de cap chef de l'état ya kana toyoka yo ayepe bayoki ya un changement na Congo président Félix ena makambo sika donc tondi makambo tout temps ça makambo sika tant même biso na changement de justice lobi ya komema biso na changement ya budget pe changement ici pour reine tu ndeko Kabila liswa budget na Congo beta makate et beta maté na ebité so yo yoka président Félix aye to beti so budget et puis pour votre information budget 2023 tous en 20 milliards au président mon na Congo na salaire monté donc ba avancer tant ozo ya to ndimaka na ebiki président Félix ezo ko stabilité na Congo oyo IDPS toi na leçon de pesi batuti to kuti budget na 4 milliards to mimi on a 10 milliards to kuti justice ekufa nani Nemi Moulaja tout puissant babenga ka été ba généraux babenga ba ministre babenga ba ngote grâce à Félix ba ministre ba komo kende à la barre pour votre information général Kanyama a kende à la barre via opération du Kofi ba créer opération du Kofi c'est infiltrage na armée bazo zo ba congolais bazo tirer ba moi en bout portant mais président Félix président Kabila na fait un mandat na lobby na koka ko bongo la ba congolais te pour créer opération du Kofi tirer bakulu na bout portant mais bakulu na bazo silaté maintenant président Félix a une gestion le même bakulu na oyo président Kabila lobaki a changer te akangi akena bona kana makashi c'est ba yokoli musala bazaki niti na société lelo bakomi iti na société pour na kolakisa ki ya changement Nathalie Choba exemple ndeko Jimmy Kitenge pe na koluka photo na ye Siri Kabila za na pouvoir na koya nango photo zo mona ya mo matama mo elungia bien sous Félix azana liberté na nyoso azosala azotambola poser
aleki na TV exprimer poser aza à l'aise mais rire na bango kaka po bazo comprendre que gestion ya Kabila eza différent na 300 le président Félix. Mwana mboka kasi tozo suka na lisolo na bino ya parlement debout et Tshisekedi wa Mulumba atikaka parlement debout akangaka ngo te biso nyonso toyebi nyonso ebandaka kaka na se ya nzete kasi lelo bobuki banzete nyonso mopepe ya biso te nayebi te eza mpona nini kobuka nzete mpona nzete mpona nzete bobuki banzete nyonso pamba te ekomi kaka moi na moi te oyi moto ya polémique tobuki banzete na limete po place wana emo mpe esingaka manifestation moto tsaka ba podium mona moto kati banzete oyi banzete na koloba nayebi te nayebi yango ntango olobi nzete yango nayebi banzete soki na nzela ezotofe bato fo tokata nzete nini olobeli baparlementaire debout ah oui nga naza président ya parlement debout et napesi mpe kongole information ya koloba ete parlement debout ekokufaka jamais moto acréa parlement debout ye moko akota déjà sa mabele donc eloko ekufaka kaka atikaka mobeko teke bapanzango ntango ya kokufa très bien atikaka moto acréa parlement debout akota sa mabele eloko ekufaka kaka soki mokolo nango alobi aparti ya lelo désormais na bomi yango même bakadre ya parti na biso baza na puissance te ya koboma parlement debout po parlement debout eza force ya idps bato tu bayebi toza na parlement debout toza na force d'hypocrisie eza force ya idps oyo na opposition toyaka interdit pour l'instant eza d'autres sécuritaires ba communauté internationale bangi ba profiter na ba dire ya ba président ya parlement debout mosusu ozwa nani simba esala eboyi mo ba dire wana bandeko bazaki na mo maîtrise te ndo moni d'autres sécuritaires mais zaki pe bato nyonso te to soit bakangi peut-être sur soi avec le temps tozonga nga soko talinga même desala pe bakanga bato barangi na matu na sali okomona rangi na ngeza ara information mo ndenge na tie juba information ko tango yozo ba bongo zo mona te ke ezelo ko mususu na kati wana pamba te bato nyonso bafingaka te banda lo bande président Gilles nda bandaki kozala penza tozo condamné arrestation ya président Gilles to sepia na monté na bengaki dernièrement que je salue na prison place Aza tozo condamné arrestation wana mais quelques présidents pe nazoka déjà bazobima pati tumba kami tazobima na solene pe lobby fa abima lobby mais ya ide c'est quoi bon président Gilles robima ba mutu ba kubima le problème ezaki nini IDPS ton na lobby to na leçon na Congo eza nini mama Ange Foyo kaka état de droit ezakaka te to créer pour te rendre compte na bato ya PPRD to ya la muka te état de droit eza na Congo ngai salunde na zao nazo communiquer pour na partenaire ngai IDPS soki na sali bavi ya koloba n'importe quoi bakokanga ngai donc naza puissante to na matière ya sika o na Congo ezala te à n'importe ya Kabila ezala communicateur ya mukie akofinga ndenge alingi ndeko Shadar tout puissant a gagné la ba général Tchaba Misabi à la différence avec IDPS tout le monde qui ndeko président a inabiso après maintenant soit mega ko ça pas ya ba garde présidentielle fin de compte ni tetamaki mais sérieux gestion ndeko Kabila okomona biloko ya bongoti yango na Syrie opona ko ba été parlement debout et okufaka te d'autres sécurité même ngande na zawa na epa na yo ebisanga ndenge na bandi andi ko ba dire ya mabe oyo bakokanga chaîne na biso ya tindika oyo elakisaka bemission kitoko kosepela na ngate mama okosepela na ngate okopesa nga toli ou soit bokokata place wana mais soki badira mabe ebimi na mboka salité tout balatisaka yango mokonzi yango moni po mokonzi na biso lokola aza crédible to protéger quand même na badire yango moni ba sur soi ba parlement de vous comme Etienne Tshisekedi wa Mulumba de résumé moi tokoki ko intérêt deux fois te pour moto atikela biso parlement de vous histoire parlement de vous et kokufaka te pendant que IDPS existait. Mwana mboka nayebi te pamba te na moni mpona lelo tokomi na suka bakolakisa biso ngonga ezali ngonga koki kopesa numero ya telefone tokoyisa na baye oyo balandaka yo bapartage basabone koyisa na bango nini plus 283 89 67 46 727 président Ndondo Saradou président parlement debout Kinshasa Matete ba kongomani nyonso bakongomani nyonso bofungola matoyi boyo kangai président ya parlement debout Kinshasa Matete Ndondo Saradou Congo tokosamaki tamolai 32 ans ya meilleure gestion na Congo tokosamaki 18 ans ya meilleure gestion na Congo tokosamaki
sika tozwi 4 ans ya gestion na Congo tokosamaki sika toza na 3 ans ya président ou ya Congo aza crédible comme na ye Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plus de 21 ans ya guerre na Congo moto apesa biso solution te grâce à président Félix to comprendre que guerre ya Congo eza na bato yo badongola miso ba congolais bazaka sima nango to comprendre que guerre na Congo eza cop oyo bato bazaki na gestion balingaki eya président Félix ayo au sommet de l'état G20 place aux 20 pays à monde bazo décider ndenge nini monde ekotambola to bandaka koya te président Félix moto ayina biso président Félix ayina gestion ya Congo COP 20 et COP 26 place oyo babetaka lisulu ya réchauffement climatique toyaka te président Félix ayina biso président Félix a mis meilleur stratège du monde pour comprendre que la diplomatie n'est dans le monde entier. Atalisaki ba président nyons tout na Congo ba vir au etambolaka par-ci par-là. Tous en attend où tu as besoin de ma casse le la Félix bande ko ya PPRD. Moka na biso ko bon. Totondi botondi mwa mboka sarduna da to komi na suka na ya motoka bwana na koisa na bandeko e babanga te ba lingaki ba pirater compte na biso to chaîne na biso ya tindika toza na mwa panne technique na bandeko o bazui libaku malamu ya Holanda biso bo s'abonner et puis bo partager surtout et natoni matondo mingi na raja kula motonti kulu na ebika yo sala da partage ça que na tindao odo partager on da makasi rifan qui sobe papi keli ah apesi mbote miko to solate apesi mbote to na okomela yo na bande te tokutani pe ambalasima